Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Tata Judith se porte aussi à merveille. Zambalola apambola bino, abaxela bino ebele. Merci beaucoup pour l'amour. Boa porta kanga, ceux qui vont moninga ite, Tata Judith to moniote. Tata Judith, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, la famille, je suis là, je suis là, je suis là. La vie n'est pas facile, vous savez très bien. La vie vraiment n'est pas facile. Je salue tout le monde. Na salué bafani ya mopa mokonzi. Quadramani songa meli. Nié moko. Légende ya Afrique. Légende ya RDC. Légende ya musique ya histoire ya mboka na biso. Pourquoi pas bafani ya Mama Si. Hein? Mama Sia. Mama Sia. Mama Sia. Mama Si. La femme de quelqu'un. Na pesi bafani na ya mokili mobimba mbote. Na pesi bafani ya tigre moloto imbote. Na lobi kimie kota. Kimie kota. Kimie kota, réseaux sociaux à tribunalité, Kimie kota. Na pesi ba fan ya Maestro Fabrigaz Mbote, na pesi ba fan ya Feregola, Jésus de Niance Mbote, pourquoi pas Wata Mbote, na pesi ba fan ya ba musicien tout, ba bazali ko sala makambo ya kitoko, makambo ya malamu, topesi bango bambote. Toleki place na news d'abord avant tokota na développement ya moi sujet ya moke ya jour ya lelo tokoti place na news la famille boye ba ya solo ete mikolo ezali kopusana mikolo ezali kokende malembe malembe yalaki lokuwa ndoto lelo ekomi ya solo to ali kokende malembe malembe pona kopusana na hippodrome la famille bato ebele bandimaki teke émission to makambo ba émission to bandaki kosala pona hippodrome ekozala ya solo ebele bakanisaki ke eza ndoto hippodrome ekozala te. Je vous jure depuis mopa wa nusaka yango bato ebele bakanisaki eza maseki alobaka na eka boye ekosalema te eza makambo alokuta tozana bino awa concert wane kozalate Kofi aza aventurier en tout cas balobaki nyonso o bakokaki koloba mais lelo nde tozaboye tokomi biso nyonso tout le monde batutu bayebi ke non hippodrome kozala la famille. C'est le 19 juillet. Bravo na mopa o mokozi. En tout cas promotion goût, promotion lengi, promotion kitoko. Bravo na batu nyonso bazali kosala promotion. On est ensemble. Zunga ma famille, la famille. Je vous aime, je vous adore. Na kota la soki kana moni moi like chubu. Na koloba awa makambo ko kende kitoko. La famille le 19 juin mopao akokwisa hippodrome. En tout cas le 19 mopao akokwisa hippodrome. Bolinga te hippodrome ekokweya le 19. Ça c'est la pire vérité, je vous dis. Hippodrome ekokweya le 19. Ezaloko ndoto, mais c'est la pire vérité. Bato belé bandima kiti. Ezaki consort moko ezaki tellement combattu. Ezalaki consort moko oyo que na éviter après concert à hippodrome banalise nini to kosala. Boye ba peu importe oyo kolekana na hippodrome bochango na mutu na binokyo. Défi balongoli yango. Parce que défi ya mutu nyonso ezalaki concert wane salé. Mais vous avez compris que le maître a décidé. Le maître a décidé. Hippodrome, concert bientôt. Préparez-vous la famille. Merci Nabatunyo Sobasomi Babiye. Merci, 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 merci Nabatunyo Sobasomi Babiye. Malgré ma distraction, malgré ma kaboubatouanga qui va kotisa, malgré Bouluyeke, malgré Mata Zonga, malgré Kende Yaka, malgré Salaboye, malgré Zongi Saboye, mais Zalaki na bateau bazalaki ka focus. Ezaki kana bateau bazalaki silence. Ezaki kana bateau balobaki biso tokolo bate. Concert wana eko salema. Bolinga te hippodrome eko beta. Bondima te hippodrome eko salema. D'accord avec nous ou pas hippodrome eko zala. La famille etikalika un mois. Na un mois on a j'ai dit que non, c'est déjà fini parce que le 19 ezaka awa. Mois de juin et où me la kanamote. Alors merci beaucoup na bafana mopa mokozi. Merci beaucoup na bafana ya Mama Si. Merci pena ndenge bozali ko consommer massivement. Bozali ko consommer album na biso. Oh ya remix. Mopao a remixé banzembo na yenyos. Merci. Aponi quelques zembo pour ne pas dire que nyoso. Aponi quelques zembo a remixé yango.
ezali coupe ezali kobeta kitoko makasi koleka. Bravo Zambalola apambola bino makasi na tiaka ka nzambe liboso parce que yende mopesi na pema yende mukolo nyonso yende l'univers hein, le Dieu souverain, le créateur liboso na epe na se na ye mutu mokote aleki, il est le maître de tout. Je vous dis même liboso mamarabwaka ye moko. Voilà. Merci beaucoup. Et ça qui entre parenthèses, nalingina lo babo et la famille. Je crois que makambo et les kakana réseaux sociaux, ils allaient les sons pour na battre belli. Makambo et les kakana réseaux sociaux, ils allaient les sons pour na battre belli. Mais tozala kabazoba, tozala kana maye l'été, to comprena kana passi. Voilà. Ce qui m'a lobby na yo que réseaux sociaux, ils a tribunal été. Réseaux sociaux ezalaka réunion de famille. Réseaux sociaux ezalaka esika okoki komema makambo okoki ko traiter na ndaku te. Mutu moko tandima biso. C'est la pure vérité. Omoni ye kuna, omoni ye pe kuna, omoni o wana kuna pe, o wana pe aza kuna, aza na besoin yo obebisa po yazo actualité. Mutu moko te abongisaka na réseaux sociaux. Batutu babebisaka. Lelo toza wapi? Makambu nyonso abu pia. Guerre nyonso abu pia. Timi baza wapi? Abu pia. Cela veut dire que les réseaux sociaux détruisent la famille. Réseaux sociaux baby sakabanda kwa batu. Réseaux sociaux baby sakaba carrière ba musicien. Réseaux sociaux et baby saka. Ki bomoto ya mutu nyonso. Oya se confia kana réseaux sociaux. Oya pesaka confiance na bato réseaux sociaux. Si tout bande kona biso oto benga kaba youtuber. Makambo elekani na via mopao ete ya bino. Les gens n'ont pas au lobby cause à la lobby cause à la okuna, lobby cause à la oana kuna, lobby cause à la oana kuna, mais na lobby makamwe les kanina via mon pao ete ya yo. Eza la maman na leçon pour na yo, mbala ya sima, ko exposer makambu na yo te, ko kanisake na réseaux sociaux, eza la kana compassion moko bako pesa. Tango yo zo ya na likambu, olobi ngana ye na likamboyo, eza po ngana zo a raison, mutu mususu. Akita, je vous dis, makamwe les kanina via mon pao était à Bino. Les lotos zawapi. C'est là où j'appelle Inosbi et Rebo. C'est là où j'appelle Inosbi et Rebo. Vous deux, vous êtes ma famille. Vous deux là, vous êtes ma famille. Je dis et je répète, vous deux, vous êtes ma famille. Or ça, il y a une très belle petite fille dedans qui a besoin de son papa, qui a besoin de sa mère, qui n'a pas besoin de blabla des réseaux sociaux, qui n'a pas besoin de n'importe quoi des réseaux sociaux. Jeune leader, na yebio en tant qu'un homme mature. Na makambo ezoleka na ndaku na yo, na makambo ezoleka na vie privée na yo, bota maturité. Tout ce qui est réseaux sociaux, arrête la vie privée. Nous sommes réseaux sociaux, arrête. Arrête. Yoza mwana, rewaza mwana. Bino nous sommes balé, boza non ba jeune, boza bilenge. Mais nini epeki sami que malgré boza bilenge boko fande sika moko nini epeki sami malgré boza bilenge boko kipe ko boko la mwana bino parce que tout monde a pe ba couple ya bilenge ba fandi pe ba nuni mais ce qui peut salemike eza bongote mutu na muta fanda na kwena ye mais avec beaucoup de respect bon mi respecter réseaux sociaux to explication ya mutu ya mokili oyo yo ko fanda na internet o ba na repese explication na ba réalité ya makambo eleka na vie na yo eza na tina te makambo eleki na vie ya papa na yo o papa na yo lingana motema moko na komba ko fiolomite ete ya yo
ba erreur olingi okota wana ekota mate ba erreur bolingi bosala wana esale mate makambo elekani ti lelo nzamba lola aye kopesa mopao elonga ete ya bino zela bolingi bokota bo stopper yango zela bolingi bokota bo stopper yango. Ça c'est la pire vérité. Il n'y a pas question de justification. Il n'y a pas question que ngande na salaboy. Il n'y a pas question oyonda salaboy. Non, il y a question, il y a quota la intérêt parce que na vie il y a réseaux sociaux, il y a que détruit pour régner. Oso fanda batu basale la ko banquette pour baye ba vie na yo. Oso la na mutu na téléphone mutazo expliquer que na yebi na nga vie na yo. Ozaka no pas mal. Ahebi yo ndengeni parce que ata mukolo moko to betela ka yevi donc à s'approcher na muto azalaka pembeni na yo oya yebi mwanda mbwa vi na yo parce que ba biso oyo eza na bato ba koloba ke ba yebi vi na biso tete soko lobi ke oyebi nga se oyebi ndambo peut-être ndambo wana na beteli yo na betela ki onde version pirate nazalaka nde bongo na betela ki version pirate siko tango kolingo beta version pirate wana kende original siko tango ngana obimisa pirate obima ridicule lobo yebi nde mwandam. Réseaux sociaux n'a jamais donné la solution na mutu moko te mutu moko te histoire ya mopawe pesa bino raison même batu ya empire du mal. Si les londes baza boye, baza benda katana zonga na bana, et ça réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux montrent dans un côté l'intérêt dans la famille, et ça na leçon monde ne montrent te sengela attirer. Alors stoppez, stoppez, bon stoppez. Ce qui est privé reste privé et sacré. Entre vous deux là, c'est la famille, hein? C'est la famille. Entre vous deux là, Rebo, Innocent, c'est la famille. Arrêtez ça. Exacte que les loso qui Rebo zana yote, tokoya ko fandawa, tobandi ko vimbi sama peka. Rebo za mwana mke, blague à part za mwana mke, Innocent za mwana mke. Doto vimbi c'est la bala mike mapeka. O bazaki na bolingo na bango ba moneli bazoto na bango. Non 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 non, pas ça. Pas ça. Congo a besoin na bino papa na bino ye wana abundi lelo ndenga zaboy au beta ba 40 quelque ya carrière ya musique ana besoin de se concentrer pour le bino boya kozo place na ye après lié il faut kofi mususu abotama même la façon mususu Innocent za kofi reboza babili ya belle. Bopé sabiso côté professionnel na bino to boy côté privé parce que côté privé nde oeza ko détruire bino côté privé nde za ko bebisa côté professionnel na bino côté privé nde oeza ko détruire côté professionnel na bino so biso to boy côté privé to ana besoin ya côté professionnel neti na minute oyo mopa wa pesi biso hippodrome o mati o baluki ozongi hippodrome o bini ozongi hippodrome. Je crois que tu viens mon papa, on a mieux placé pour appeler soit ta conseil. Pour ça papa na yo olinga ke pena mutema moko. Bo pesa biso côté professionnel, inos bia bimisinin, rebo bimisinin. Mon papa bimisinin. On a besoin de ça la famille était ya bino. Bota la vie à faire égola. Malgré bana ba mekaki komema ye na vie privée na ye, mais malgré il a fait tout. Je dis bien qu'il a fait tout pour échapper à ça. Il a fait tout pour échapper à ça. Je dis et je répète, il a fait tout pour échapper à ça. Sans blague. Sa vie privée reste sacrée. Sa femme reste invisible. Ne nous amenez pas ça dans les réseaux sociaux. Parce qu'on en est marre. Nous sommes fatigués. Artiste va comme Koboma. Personnalité na bango na comme ma vie privée na bango na katia internet. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Nous sommes fatigués.
Nous sommes fatigués. Le lomo qui est boma kofi, et n'a que zoa kofi, to banda kolobela kofi à travers ma kamuyanda kunaye. Mais zamba lola alobite. Bolobela pe kofi à travers banzembo naye. Bolobela kofi à travers qui légende naye. Bolobela kofi à travers misala wa sala, musique ya beta mutu moko te na mokili ndeto za boy, a beta yango bolobela yango ndeto za na besoin. Les autres offrandes to lobela pona tigre, to lobela pona musique naye. Moto ya ba polémique par-ci par-là, to boma yango. Et même ma bisoni le part. Je dis stop. Merci na ba griffe parce que bozana ma tirité moko impossible. Merci na ba griffe à mon dati. Merci. Ce qui est privé reste privé. Mutu moto ya le la biso parce que ba meme yango na réseaux sociaux, ba meme yango na réseaux sociaux pour ba vampire, ba lia. Ba vampire va foutre la banda na makambo ya bato. Ba vampire va foutre la bana na bango ba classe na makambo ya bato. Ba vampire amelakata mayo ya pamba régie des autres futaka na makambo ya bato. Ceux qui makambo ezate vampire oliate. Au moins vampire apimi si misu neti mutu moko ba osala makambo malonga asa makambo malonga te na sima nango azotala na beta yango na kende nango ata 5 pona kotisa mo eloko na suka sanza na récupérer mo eloko pona futela ngonda eza ba vampire biso to bimito yekoluka vampire azotala na ko créer voice ndenge nini na bengana na mutu moko boye to yebani na yete aza mutu moko aza musika to bengana na ya tindelanga voice so atindelinga voice wana na kosa ke voice oyo eza mutu kinginde ba voice ya famille ya kingande tindelinga pona koloba ba preuve ya kingande to yazo raisonner dozo senti ba biloko moko oya ya kosilisa mutu valeur e yo longola mutu tinité na ye mutu wana zo raisonner azo planifier ndenga pe nazo planifier. Et le côté les sili, et sengeli to somba, et le côté les a sauté, et sengeli to bakisa. Ngana zo planifier, mutu ya mabepe na côté na ye, azali ko planifier ndenge ni ba ko détruire, bateau yo bazali na étoile, bateau baza ko sala misala ya bien na mboka na biso. Alors yo mi bomba. Je crois que l'histoire ya Kofi na zo bandela était ya biso la famille. Nazo bandela histoire à Kofi Olomide était ya ye kuna était ya mutu nyonso eza histoire moko eza tellement douloureux que vous ne pouvez pas imaginer la famille. C'est tellement douloureux que vous ne pouvez pas imaginer. Lelo nakoti kozongela ba moté mais lelo to pesi nzambe merci parce que papa ko pema papa ko sala promotion papa ko ti ko panza parce que hippodrome eza pembeni bande ko batelemi balobi hippodrome ou rien. Mesure combien de temps pour lelo to comme na point oyo. C'est là où je vous dis bochana mutuna bino réseaux sociaux ça a besoin d'explication dans ma tête. Réseaux sociaux ça a besoin d'explication à tout souté. Réseaux sociaux c'est ça. Bino bobeba. Makambo yaka. Yazwa kayango. Tango azozwa yango. Epesa ye matière. Soki epesi ye matière, azu eloko akolia, à vivre, à meli. Bango baza ba vampire ndenge na lobaka na repetaka. Ba melaka makila ya douleur ya baninga. En même temps tozo boma. Combien de souffrances boko mona ka ete Kofi Olomide za makasite ya papa wana fingami depuis 2018 papa wana fingami 18 19 a fingami na mabena ye na malamu na ye papa wana fingami mama siku tutoloba te a fingami mwana mwasi abato asenga na eloko te à part zamba tindele bolingo chango liboso mais modèle mwana mwasi wana fingami bokoki ko imaginer te asenga na ye eloko te azalaka pe na besoin eloko te mais modèle a fingami. Alors stop à ça. Aux musiciens congolais bomba vie privée na yo. Soko la qui sera biso love in internet la qui sa biso to mesana loko la couple Olomide to yebi ke ba travaillaka na mwasi na ye baza ba collaborateur ba yembaka ba travaillaka ensemble na mwasi na ye en même temps tant place bolingweza moi linza ke ko lekate moi biso en public ke ko lekate to mesana
bopesa biso meilleur na bino ezala bien toboyi bino bandeko bozoleka bozoloba nga dada wa taifa na boyi botika kopelisa moto bozopelisa botika nga dada na boyi botika soki esimbi te mutu na mutu afanda na kwena ye botika bana ya batu na kimia botika kopelisa moto botika bana batu inosaza na carrière ya munene liboso inosaza na makambo ebele ifo apesa rebope aza na carrière ifo apesa na bolingo biso tout opesaka mutu asala moninga azala te d'accord botika j'espère bien que le quoi se répéter le sauter et qu'on se répéter le sauter botika bilo bo sala et ça bien té réseaux sociaux za criminalité makambo mo pa we pesa bino le sang lelo toza wapi ngana lingi koloba te parce que nzamba sa sali moto ese kufi to bomi yango pona libela mais ezala leso pona mutu nyonso oya ko raisonner azwa makambo na ye amema ngo na réseaux sociaux aloba réseaux sociaux jugé nani azana raison nani azana raison te nani asala ki malamu nani asala ki malamu te nani baboma ki ye nani baboma ki ye te nani batrompa ki ye nani batrompa ki ye te nani azamu yibi nani azamu yibi te makambo epesa raison so lingo sala buzoba zonga na nzela soko kanisi ke eloko osala buzoba te so kanisi buzobo eloko osala buzoba te en tout cas c'est très important j'espère bien merci beaucoup na mutu sur la vidéo c'était simple conseil tout se concentrer dans hippodrome et que ça très important merci na battu sur commenter ba aimer ba liker tout se retrouver lobby na même page avec Dada wa Taifa la mère des nations Jika Judith Kalanga ndenge mo pa we mo kwa lobby bisou na ba bye.